parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dide, on ne sait pas où l'on va couper. Bonsoir, bah bonjour, bah bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika biso bizwi bino toute tendance confondue, ba love bambote ebele. Bozana se ya sous les baobas. Moi kopo ati, kopo café, vin blanc, vin rouge, tokos na ndenge mukete. To melana biso bande kona ngai bino mo boye bito zangana se ya nzete. Donc komela wana esalaka bien. En tout cas, bambote ebele, beau s'abonner, boya ebele. Tant aux autres à la danoise, au sabonate, s'abonner. Na sous les baobas, la danoise, benga la danoise na 00 44 74 59 62 52 17 pona au komisa sokozo luka mobali ou bien zo luka mwasi ya bien solitude des amabe ou bien au bengi la danoise sur un problème moko ozozwa solution te bande konanga problème ezala privé problème ya mariage problème ya santé problème moko psychologique problème nyonso benga la danoise tozana na ba conseiller na biso ngai moko pe nazali wana toko conseiller yo toko peso solution ya bien pona ozwa kimia. Donc n'hésitez pas benga eza musana na biso bamindele bakena pas ba psychologue pourquoi pas yo poser un problème en tout cas benga ozwa solution ya bien. Donc ko vraiment ko hésiter te hein ozobe la maladie moko boye kede pas ba docteur maladie ezosilate solution ezozwa mate benga la danoise. Voilà toko orienter yo na ndenga bien ozana ba souci benga la danoise. Voilà. Bon bande konanga yi na eko solo là naza vraiment na grand souci beau partager grand souci vraiment ya munene ona na lobela lelo eza likama ba veuve awa na kati ya poto awa bande konangai en tout cas ba veuve bozo se comporter mabe makasi mabe makasi eza gentil te. Donc balobi veuve moko na poto afingisi ba veuve nyonso to. Donc awa na kati na mboka soki ya Coventry. Voilà. Na mboka Coventry naza vraiment ko conseiller ba veuve o ya Coventry wana na kati. Coventry eza soki eza ville ya kati na Londres na kati ya Angleterre. Voilà. Mboka ngo pe na vanda na yeba maka géographie na ngote. Donc bande konangai esali mabe makasi. Alors yo ndeko nanga mwasi ozali veuve partout ozali soki ozo se comporter mabe en tout cas changer parce que yebaka oza na bana oboti bana wana era ngoyo bozoloba ono soki mwana oboti mwana na yo il faut lakisa ye tata na ye parce que soka koli tozosala makambo ba débat o ezoleka awa eloka na o regretter bozo partager donc makambo ya bien ya vie penza ya bato bo partager rango te oyoki otiki égoïsme mais so eza makambo ya barando ya buzoba o partager baninga ta bo partager ande buzoba mais ba conscience kolomsa conscience bo partager rango te mais eza problème te l'essentiel nzamba lobi bato mibale to misato babongoli motema esengo eza na lola. Yango wana nazoya ko conseiller ba veuve. Lelo toyebi ba veuve moko afingisi ba veuve nyonso to yango wana tolobi photo ya to conseiller bino. Oh ba soki bana membre veuve moko basali club na bango na Coventry kuna bana membre. Yes. Na solo bela bino te po abo benga ngai te mais bo changer. Soki yo yebi ozana groupe wana ya bana membre kuna na Coventry boyebi ke bozana ba veuve kuna o bazo se comporter mabe et puis bokomi na groupe ba veuve so bozo boma mibali na bino
boko yeba bino moko boyeba ke tout se paye ici ba bino pe boko kufa. Donc bo banda déjà ko se repentir eza mabe makambo osala ba veuve. Alors tant na olobela veuve ba veuve wana ya converti wana nazolobela pe ba veuve ya mokili mobimba surtout baza en Europe botika kosala makambo ozosala wana eza mabe na tangu papa baza na bomoi boza ko exploiter papa boza gentil na bandeko ya famille ya mobile. Mais soki papa kufi bobwakisi famille ya mobile. Mama veuve yo mama veuve yebaka ke mobali wana abotamaki na bandeko na ye, mobali wana abotamaki na baleki na ye, mobali wana abotamaki na mama na ye. Alors bana wana oyo ozokimisa wana olingi lisu te bazala na contact na famille ya tata na bango. Yebaka bana wana obotaki bango yo moko te. Alors tant famille ya mobali bakoloba mabe sur bana na yo toza ba bantu mama ato d'abord ko tato ke sambela ndenge nini bandeko na bandeko ba veuve ato ke iko sambela ndenge nini. Mais soki olini famille ya mobali yebaka losambo no pa nzambe kokoma te. Parce que nzambe d'abord yo mto yinaka na obato ato ke na église losambo na ekokoma na lola te. Koloba te sans effet famille ya mobali bakosala bana na eloko te bakosala bana na eloko parce que makila wana eza na nzoto wana eza bakila ndeko na bango lokola yo memi makambo wana na désordre ozolanda bana membre ya converti kuna ozolanda bango mama loyenge wana ozosala okolela tangu nyonso famille ya mobali bazolela ndeko na bango yo ozosala bafeti ozosala loyenge mama tozosenga yo repens-toi mama ndeko mwasi loyenge eza na tina te esilaka yaya mobali no abandaka komema mituka kitoko mobali na yo azalaka mutu atanga baklasa minene mobali na yo azalaka mutu ayebanaka metango akufi bakundie na cercueil yaya yo po kotika bisengo mokili wana loyenga na yo ke kokota na kati ya conventri wana ya bana membre mama soki tolingi yo te tokoya kopesa conseil te me tozopesa conseil mpona tolingi yo tolingi te mabe komela bana na yo loyenge wana ozolanda mama okolela bandeko ezali pasi na mawa nazoyebisa bino likambo oko bopartage mpona baveuve ya poto. Ndeko mobali abali mwasi ok obali mwasi na yo yango wana ere moko mokili oyo tozoyeba te ere moko mibali baza mabe me biso mpe basi toza mabe makasi kome kozala ke mobali abali yo bandeko nazobetaka nakokota na badetail te. Donc nalingi te lisolo oyo donc mutu oyo aza na problème wana donc ye moko kaka miyeba na boyi voisin batu mususu bayeba ke eza ye yango wana nakoloba mingi te survie na ye donc naoloba ka likolo ndeko mwasi yo naoyebiso bien naoloba no bien ndeko mwasi oza mwasi lokola ngai ok babali yo mobali abali yo mobali abia tanga baklase ya malamu na boyi koloba baklase ya mobali wana na boyi koloba fonction na ye mpona bato mosusu baoyeba ye parce que naolobelaka yo moko kaka bato mosusu bango baoyokaka lisolo bazwaka conseil epuis bakopesa mpe conseil. Ndeko mwasi babali yo mobali azaki na mbongo mobali aye na poto mobali azosala mosala bien boboti bana na bino
yo pe na kote na yo obengisi bandeko na yo. Mobali pe na kote na ye abengisi bandeko na ye. Et puis abengisi na mama na ye oyo abota ye. Mama na ye oyo abota ye abandai kovanda epa na bino. Bandeko boyoka bino batu bobengisaka ba mama. Bino batu bobengisaka ba mama batu baza na bango na Afrique avandi na ye. Azoke na ye kuna na église papa mama légionnaire. Aokene pa ba pasteur azosambela. Bolongoli ye bosololi yo na mobali no très bien na bomoya bombali na yo. Bobengisi mama aye. Mama wana aye avandi na poto. Mama ameseni na poto. Mama azaki na sous responsabilité ya mwana na ya mobali. Et puis mwana na ya liboso. Donc avandi na mboka poto na séjour ya mwana na ye. Tellement mwana pa bande ko gagner mo mbongo ya bien. Donc ozomona pe bato penya batanga. Ndeko mama mobali na yo akufi, azwi malade. Akufi. Bandeko mobali ba négligé ndeko mobali na ote. Ba ye ko sunga yo tang mobali azobela. Mais yo mobali akufi année passée. Année passée hein. Bandeko bolanda bien année passée. Et puis na début année passée te na fin ya année passée. Mama. Ah, zonga mutu ko mama. Nazo eba pete na tuni pete soki pe o uta na mboka soki poza mwana Kishasa parce que makambozo sala na ndimi te koza mwana kini. Pete so za mwana kino kosa makamba bongo te. Yaya eboni. Potongo don o mobile ngo tanga zalaki abando kanga yo kasho akufi sikoyo okoma no kaka mbwa kati singa okomi na rage ou bien ndengeni. Parce que babengisa na bandeko na yo baya poto. Mobali pa bengisa bandeko na ye baya na poto. Ovandeki na bango bien. Koswana te bazo kipele o bana obokoli bana lokola reine. Lelo ndeko mobali abeli. Mobali na yo abeli akufi. Paix à son âme. Déjà, mobali tanga zobela, bande kwa mwasi, bande kwa mobali, bamoni ke mama koli. Ako eza bien te avant na pla amonaka mwana na mobali ndenge aza kobela. Bazwiye, ba déplacer mwa muke, mais azalaki na ndaku na yo. Adresse et pas bolanda bien adresse et pas ya mwana na ye bazwiye kaka pona lokwa ndeko azobela amona kate ndenge mwana na yaza kobela ekosala epasi tangu ndeko mobala akufi mama aye wana azongi parce que avanda kuna chambre na eza kuna biloko na eza kuna baleli ndeko mobala ndeko mwasi bolanda bien. Babiso ba na courage. Tango nanu bazolela nanu mobali. Azana ba courage azo telema azo yamba bana membre. Yengonga na kamwa ka vraiment. Bo sutu ke la rapporto ou bien ndengeni. O continue groupe moro boye. Na bato a groupe na yo ba ko peso conseil te ke mama vanda na selela mobali na yo. Ba kundi na mobali te. Déjà mama komi na ye azaki na ba programme na ya bana membre faut ba fêter la bango ba Noël donc abani na ye pa bandi olamba lamba ne pe na cuisine. Oh mama mais famille ya mobali bazotala elongwe wana mama ta msusu mutu moko ta yebisa ba foti na yo et wana la danoise ana mama leki na yo na ye ko gangelo te mais na ye ko pio conseil mama zonga mutu pona bana wana ozana bango bazala beni zonga mama kitisa mama tika lolenge wana okota déjà no bandaka na bana membre na yo kuna so na conventry bana membre bokita mama lelo bakomi ko benga o la veuve la plus riche
yaya okotika ngo mbongo ozozwa wana ambiance wana ya ba assurance ya mobali azali na musala malamu mama ekomi opesa vertige ozosepela me oyebi te oyo ekoyela bana na yo keba bapara na biso baliaka bamanga bana babotama mino epola keba mama zonga na yo mutu na malembe mobali no akufi deja kata mobali no akufi olobi oza na besoin kofana na mama wana te olobi na bandeko bokei na mama na bino mutu oyo awuti kokufela mwana na ye okoki kotika ye wana te avanda ata 6 mois akovanda meme pa inane na bakoko na ye amonaka ata bakoko na ye bazoleka ubie ye moko mama fungola munoko ayebi soki awa lokwa mwana nga akufi nakokoka na nga kovanda liswawa te susi ya mwana na nga nakei na nga kovanda epa mwana na nga mwasi me yo veve ofungoli munoko olobi ntango bozokokende bomema mama na bino nalingi su awa te eske eza normal ndeko mwasi mama oyo abotoli yo mobali oyo bandako yoka bilengi na mbetu bilengi na voiture ya chere bilengi na bandako ya kitoko na bassurance ya chere oyo abandaki kofuta lelo ozodondwa na mbongo wana nyonso tu mama wana opesi ata 1 likuta te seigneur biso basi ya mitema malamu boye bandeko ngai nakosa bino te ngala danoise nazala motema malamu mutu nyonso amiyebaka ngai na motema malamu nakosala ngo te mbongo assurance soki ya nini mobali na nga tiki biloko boye pourquoi biloko ya mokili ye moko asali yango atiki yango bongo ngai nde na omema ngo wapi na lola mama yoka soko longola ata 1000 livre oyo opesi mama mobali na yo koko wana ale yo penza osouffrir te oza motema nakojuge te me yo moko yebi place ozali oyebi natangi komba mutu te mutu ata benga ngai awa eza ngai mutu te mpona eza yo te soko oyebi ke eza yo repens-toi okobenga la danoise mpona oganyeni ozwa mpe lo mo te mais repens-toi naza na besoin koyoka version na yo te parce que version nazobeta eza ya solo parce que ezolakisa meme na misala na yo kufeli mobali soki na octobre soki na décembre bakundi mobali na ne oyo na janvier mama est-ce que eza possible likambo na obeta na yoki yango na famille ya mobali te na yoki yango kaka na bana membre wana oyo oza wana bana conventri moko na bino bana membre abengi abi makambo mama moko azosala awa nga mpe na mwana membre me na oko eza mabe la danoise pesa conseil bino na bino yango na bino ba groupe wana ko ekotutisa bino mitu yo kanti de boza wana bino so bolingani te bamusu bazana ozopesa bango kanda yo mobali na kufi na octobre soki novembre soki ni bakundi ye na janvier omiyebi nakopesa mpe na date bapesi nga bakundi mobali na yo sikoyo yo bakundi mobali na janvier yo awa na bandeko na nga bakundi mobali na janvier kaka ne oyo ya 2020 oyo na mai awa salisi kabaka ta fete anniversaire ya mwana ti bapolisi bakwei na ndako balobi bozomona confinement te me mama outi okufi na mobali bakundi na janvier premièrement abengani mama Bokilo tango mobali azalaki wana mama Bokilo azalaki wana bavandi bie baosololaki ngwashi na bango ya bandundu mama tango ka mobali akufi mama wana kuti baninga bavandaka nye aloba ta mama oyo avanda na biso ta boye ata te alobi ndenge bozokende bokenda mama na bino akovanda lisusu ate epi banda wana ti lelo abengaka mama Bokilo te atuna soki aza na bonne santé soki ni eloko te mbongo nyonso tu mobali wana aloba nyonso na famille na yeke azalaki na basirasi boye mbongo ebima apesa ta 1 likuta na famille ya mobali te même pa bilamba mobali alakisa te en tout cas mama soki mpe obomai mobali na yo
nzambe akokutana na yo. Biso toyebi na tango akala. Memi na tanga mikolo okufeli mobali yo poza femme légitime. Makangu te, hein? Mama oza makangu te. Et puis na oyebi yango bien mobali no atikali kolakiso makangu te. Mobali no aboti libanda te. Kaka bana oyo yoza na bango na kati ya ndako wana. Mais o bandaki koya koteka bazakala ha. Bozo ya mama wana mobali ne intellectuel, eh? So na yebisi bino mobali ne musanya bando sana mboko na UK boko fungola minoko. Mais asoka kena kisasa tanga koya azoya koteka bazakala ha. Siko mama yo bando koteka bazakala wana oye na ngozolo bazakala yango. Ezaka kisa batabandundu bazakala azoya koteka wana na convertri yango yo bakisi yango yo akobaka boye pona mobali akangama mobali alia sikoyo yo tango bande koteka bakisi wana est-ce que yo zaki na bambanda yo mto bali mobali akimia ndenge wana bande koteka bazakala na pona ni te msu yango na pe mto ebomi mobali ndao parce que mobali no na musalo bande kosala akoye kokufa ndenge wana te ozoteka bazakala ha. Kaka bana membre na akobenga bana membre boya nazo ye bochela mibali na bino o poussière akochela biloko oya kobaka oya boye mama mobimba moza na mbongo botamba na ba jeep mais ozoteka bazakala wane ozana ndoki mama ozana ndoki eza normalité oyebi ke tango ba oyebisanga donc vrai, hein? Na vérifier information na memi yango ti na someti place na kokai kokoma nango. Oui, abande koteka bazakala bana membre balobi bana membre wana oya bimisi secret ta musaza ya nzambe mais ba batikali bozana ndoki ngai na kozwa biloko moko na yebi te ba poussière mwasi mo ba uti nango na mboka moko boye o tshela mobali na yo bozo tia pe na kati ya poto. Ale bomoni ye moko mobali maladi akufelaki boyebi to kopimisa maladi ya batu te. Ezakaka ba biloko bazakala wana ekomi pe na nzoto mute kopesa pe incendie. Bandi kote bozo kota ba groupe na mino bozo pesa na ba kombo bana membre bana boye bokeba. Ndeko mwasi akufeli mobali na awa kaka bakuni na janvier lelo ndeko mobali asali ndeko mwasi wana asali déjà de ba grande fête pona bana na ye aza bazobenga ye nouvelle riche veuve la plus riche ya Coventry ya Londres ya mboka bo mama mobali no azaki na mbongo akufi atiki yango. Yo kanti yo ndoko kenda ngona lilita yaya mbonga mowei bande kwa mowei ata el bande kona ngata likuta te olipoza na kimia ale komi ko benga pe ba chroniqueuse mususu babanda ko bwaka kayo babwaka kabana na yo o nouveau riche mama eza nini olingo tika bana no bana mike ozana bana musu na ndako na bazana no ba moins de 15 ans. Maman, répands-toi. Soki ozana sorcellerie, kende ko bwaka ngo. Parce que ozo wana nyi sozo sala oza kopesa bana no malédiction. Famille mobali no baza kolela butu na moi. Même okeluka ba pasteur wapi. Maman kozwa délivrance te. Okozwa ngo te nazo yebisa yo. Te kozana motema makasi wana. Ozwa ngo te. Yo kolonga ta 1000 kaka oyo. Maman mobali no aza impayé na kati ya Londres. Yo kolonga ta 1000 euros 1000 livres te na mbongo ebele ozwi opesi maman mobali alukata mo eloko azala boy nzambe na ngai ye poni basa mitema mabe bazwaka mabala kitoko boye ko nzambe basa mitema malamu soki mobali akufi ata assurance eza te o me basa bandoki nzambe koka mobali atiki ba assurance musala bie bafuti pe mbongo na musala bakobe kopesa mbongo veuvage nga nzambe me koyoka kaka mwasi ya malamu mobali mpona bala yo akobalo te mokolo kufi otikali kaka iyolela
Seigneur, mokilo eza boye po ninyo. Mobali bana membre balobi, mobali pa azokufa yeko, azokipe na ye mobali te. Kaka na telefone. Mobali azokoka ba makelele teke mama wana vevu wana ka na telefone. Yo moko mtobomi mobali na yo. Mobali aza na hôpital, akende kotala ete. Il faut bande kone ba utaka na Londres, ba kende kati kuna, pona ba kende kotala ye. Continuez à kopesa confiance na bana membre wana. Au monde bande obimisolo ba secret. Bon continuez. Mais yo, yebaka ke makamyo sozo sala, ozo lokisa bana na yo. Yo kokufa un jour, bana no bakotika na sa mabele, bakomi kotelengana. Yo kanti bana no bakozana même vie, yo zana ngona mobali no azaki nango no yo moko yebi. Oyebi bakozana ngote. Pona nini kimotema mabe mama mobali no azali na bomboy. Osundoli banda mama mobali no bima téléphone o bloka nyonso. O bloka famille ya mobile, o pekisa bana na ba benga ka koko na bango te, koko auta kisasa aya awa mesana na ba koko na ye, o privé ba koko na ye, bana ya bande kwa mobile na yo, ba mesana ka ko ya pa na yo parce que wana zaka ya na bango ya mukolo bango so bande ko ya kuna bazo sala ambiance bana ya mike ba komi kolela pourquoi to kene so pas oncle te tout ça bana membre ba musu ba opeso conseil ozo yokate. Bana membre. Ok. Mama, ngai na peso ka conseil. Banda ko se repentir. Benga bokilo na yo. Mikiti sa. Senga pardon. Pana lobali msu okufaki mobali. Okoza pena ba problème na mutu. Obande komi yeba lisute. En tout cas, senga pardon. Zongela relation na yo. Na famille ya mobali na onde bozalaka bien. Parce que bozalaka na bino bien. Ce que bande ko sala hypocrisie pona mobali no azalaki o laksa bango bolingo na yo mais mobali no bukola kufi tout est baluki. Ce qui bunyo sa koyoka ngai ozana ndeko no mwasi aza veuve azo se comporter na modèle a boy mobali akufi opimeli bana wana eza la famille ya mobali bazana kindoki pesa bango bana bango po eza makila wana o eza na nzoto eza makila bana wana. Rien ne prouve que et là on peut prouver que bana na pe bazana kindoki te soko bande ko mona ke papa la bango bazana kindoki famille ya papa la bango bazana kindoki donc bana na yo pe ozo bomba na bazana bango na kindoki parce que ozo sambela te ozo sala ba ambiance ba bière ba masanga ba whisky ba nini ba fête ya minene na ndako mutu ba kundi kaka ne oyo na tanga kala e bande ozala mona mwasi alati pili 10 ans. Mama ba mongo wana bangala 10 ans la taka pili mobali na kufa. Lelo to ana respect ba morte. Mama, okufili mobali ata inane oyo kokisa ta inane apamba. Ovandi kimia, okanisi ba bon moment nyonso tozaki na mobali na yo. Et puis mobali na yo bo divorcer te. Akufi pe na kati ya hôpital te akufeli yo na kati ya ndako na mbetu akufeli yo. Donc yo pensa okokanisa même ba bon moment te mama. Alongoli yo na Afrique, amemi yo na poto, akipe yo. Te photos za la rapé mitema malamu. Même mobali asali yo mabeni ndenge nyonso tu. Mais ti obotane bana wana nombre bana wana, cela veut dire que bilenge ezalaki mama. Kanisa ta yango. Ti ngana zo comprendre te. Na comprendre te. Mokilio eza na problème. Bande ko bo partager. Ozali veuve. O bois qui sa famille ya bana ya o privé bana na o famille tata na bango. O yoki mongongo la danoise. Banda ko luka famille tata wana ozongi sa relation. Ata yo soko boyi bana wana bazana besoin ya ba famille tata na bango. Bakoyeba batata mwasi na bango, bayeba batata leki na bango. Soki bango moko famille tata baboyi bango, problème ezate. Mais yo veuve na décision moko te ya ko kabola bana wana famille tata na bango. Soki osali yango, yeba ke yo ko futa pe. Moni mama o yo bengani wana na ndako. Yo pe un jour
mwasi ya mwana na yo akobenga na yo mama. Okoyeba pase ni esalaka. Tangu bakobenga na yo, tangu msoko za aveugle. Tangu msoko komo za la chaise roulante. Tangu msusu mwana ya mwasi oboti wana akobala pake fana na États-Unis otika le obena ba no mibali bongo ba bokilo na oba yoka ke yo nyokolaka bokilo na yo. Yo kanti yo ba soigner yo. Mama tika okokena homme de vieillard obandi ko lia nye na yo na osumbi peno lie nye ba femme wana ba yaka ko sokola batu bazo tala yo. Okofuta yango kanga maloba oyo parce que oza motema mabe. Mobali ya kufi le bazo panza matango lobi bokende na mama na bino na lingi na ngai awa te mwana na sa kufi bokende. Obengani pe et puis okangi munoko ti lelo bengaka te. Banda na décembre bakunde mobali na na janvier. Bakunde mobali na janvier. Et puis bande ko discuter na bali na nga ko chiter. Abande ko discuter. Poli bozo linga bokunde na janvier. Bokunde ekasi na avant ba fête ya Noël, batu bazala bango libre ba fêter ba fête na bango. Balobi mo veve azolo babongo. Oyebi ke tan na bi mwana membre alobi biso to abana membre mama to zalaki na to zana ye wana do to zo yoka ngai lekela kinga mena olobani ngabi mama longwano kibana membre wana eza kindoki yo zelo ko yoka un jour eza kindoki déjà banda oteka bazakala azali ana kindoki azabiete kende su na Congo ngona confinement ke somba bazakala wana banda oteka soko ko chela ngonani. Pardon mama répands-toi nzamba zali na likolo na biso mutu moko atalaka biso aza. Voilà bandeko na ngai na oki passe na mawa na iko partager na bino en tout cas ba veuve ato za veuve te mais chama loba oyo mukolo mobali na kokufa ou bien ndeko mobali mwasi na yo akufi ko kabola bana na famille ya mwasi te pona so bandi koloba ezwa bango poni parce que tangu yo deja kaboli ozana bonzambe te parce que nzamba linga division te ozomona okolo bana bona nga nakangi bana na nga nazokenda bango na prière bandeko na nga zéro bénédiction zéro. Soki olingo zala bien bana no bazala béni ko kabola bango na famille ya mobali te ata mobali no aza vivant ata mobali aboya yo même yo mama ozaka ki mobali aboya yo akenda zala noka gentil na famille ya mobali bonjour boza bien politique kaka pona bana no bakende liboso mama mais soki ka parce que mobali aboyinga oboyi ba semeki oboyi bana bamona bakoko na bango mama nyoso zo sala wana malédiction sur bana na yo parce que bon nzambe eza wana te eza te nzambe alingi division te voilà quoi nzambe alingi ennemi te bandeko na ngai nalingi bino mingi c'était juste ça pona kolambusa vraiment conscience ya ba veuve donc balamuka baluka ba famille ya batata bana na bango ezala okende kotalisa baliaki na famille ya tata na baliaki mobali na famille ya tata na bango wana balie mwana na bango moko mama est-ce que problème na eza yo nde tika kaka bana baza na relation tiaka de prière parce que chose qui muta prière balinga balia mobali note neti ngala danonsi mutalo sambo nde na zabwe mobali na nga que j'aime beaucoup a okufa liwa nzambe famille na yeba kolia ye jamais parce que tant bakoya ba okuta nzambe na nge telemi liboso wana ba okotela wapi mama alors yom tozo ko accuser que ba lié na famille na bango tu étais où pour prier tu étais où nzamba lobini ba plus fort basani ba soutenir ba faiblesse yo skoza ki wapi donc botika ba jewana solo la na mama surtout mama mobali azawa na mboka ona awa na Angleterre mama do bando benga na mama mukolo mama zonga lisusu te na ndako mwana na ye mama répands-toi nazokelo mawa ozokisi motema mama akufeli mwana
opimeli ye bakoko na ye opesi ata elikuta te ya salaire final ya mobali ni mbongo nyonso baassurance te mama oza motema après mbongo wana okomi nini obengaka na yo bachroniqueuse bachronifuati opesaka bambongo babwakaka yo babwakaka bana na yo vi nini yango ozolakisa bana mike wana ba 21 na ba 20 combien babanda kobwakaka bango ozomona yango eza normal omoni bato ya membre ka moto bafundi yo parce que quand nde bozalaka wana convaincre wana yebaki bato mosusu baosepela na caractère na yo te donc kota na chambre kobenga ngai te so nayoka telefone ngai nde mama ya convaincre na kati yo naza bezo kosola no te vomi avana soa na yo nayoka nde famille ya mobali na yo babengi nga oke obengi famille ya mobali na yo sololi na bango olobi tala kutula danoise alobaki na nga boye bobenga ye bolobaki tokoti na contact tosambela mpo na yo mpo nozala libere na mabe wana ozotambola nango na babotutu ozotambola nango wana yoka tata famille ya mobali basokolaki yo me ntango ozolakisa caractère mabe mama yoka ntini esimba te esopi yo ntina moko te vraiment ozwi kaka mwa 10 000 mwa 20 mwa mbongo wana opesi mwana famille obare bango kaka il faut kaka donc opréféré ozwa mbongo wana obwakelaka bachroniqueuse babwakaka oli ozwa mbongo wana opesa mama bokilo azali akoli nini boye ko bandeko na ngai bachroniqueuse bachronifuati moso boolia bambongo boyebaka ewuti wapi neti mama modele wana azotambola na bampoka malédiction ya famille ya mobali na ye ali bambongo wana azokokabela yo nandimi te ta mosusu ezala bambongo malamu te non mama nga na regrete lia mbongo no nga kutu kobenga nga topesanga mbongo no lia yango pardon na ntina nango te nakozwa bambongo bamalédiction boye mama mobali aboti mwana na ye afutele baklase ya minene mwana wana atangi baklase soki yo otiki mama wana kaka ana adresse na ye meme kaka na epa wana na mosusu mama bato akozwa lelo mpe azwi stabilité lelo fo babandela badémarche ya mama a zéro epuis obengaka te otuna mama obengaka te otuna famille ya mobali obloke famille ya mobali bayebi te soki bana baza ndenge nini après simongo bando yebisa bana no bafamille bamoyi bandeka papa na bino babengaka bino te tout ça omonte bana contre famille ya mobali ce n'est pas bien bana na membre wana bamato ya membre no soki bamama membre convaincre so bazobanga yo mpona bapesi yo to conseil nga napesi yo conseil mpona ngai na mama leki na bino nyonso to ok botikala malamu bandeko na nga bopartage en tout cas bopartage oza veuve en tout cas zwa conseil oyo amen ata oza veuve te zwa conseil oyo amen eza conseil moko motuya esunga alors botikala malamu love bisika nzamba batela bino asunga bino oza na problème n'hésitez pas yaka bengala danoise bobenga bozwa bashira bien solitude eza mabe donc ozwi mobali na yo omoni bamama oyo bazangi mibali wana akomi veuve ale azokoka suki kose contrôle te même confinement azolukaka feti mbongo ezosala mokusa ayebi te ke mbongo esilaka ayebi te ke mbongo mpe kobalukela ye donc voilà quoi yango wana yaka mama ozwa mobali na yo na site de rencontre agence matrimoniale na biso voilà original biso ka ezaka original kaka donc et puis nakomi mpe kosunga thérapie soki oza na baproblème moral eza na se en tout cas n'hésitez pas obengi ngai napesi yo rendez-vous et puis tobandi kolandela yo malembe mpona moral ezonga donc voilà quoi obengi ozwi rendez-vous na yo tosololi toyebi ndeni tokosunga yo vraiment papa les sages na France bambote ebele merci na soutien na yo na baconseil opesaka na sule baoba vraiment papa les sages nzambe abatela yo mona yo vraiment merci mingi et puis merci na honorable mama Pauline na kati ya Dagenham vraiment mokomiso mama honorable tolinga
tozwa yo vraiment tosala interview na yo olakisa biso vraiment ndenge nini kwanga no ezalaka elengi bosalaka ngo ndenge nini ekozala bien et puis ekosala pe bien mpona publicité na yo bato baolinga basalisa bafete oza na mposa osalisa fete oyamba batu matanga. En tout cas, maman honorable Pauline aza wana oke osali ba commande na yo kozwa kwanga bien na air moko ya bien. Voilà. Donc ba gros bisous et puis ya Eugénie wana ya nanga moko bambote ebele na kati ya Dagenham. Bambote ebele na ya Eugénie na biso. Voilà, la danoise. Gros bisous. En tout cas, veuve, beau silicataire, conseil gratuit. Bye, bisous.